ezala difficulté munene pa boye moyeti na kimbatika na kimbatika wa na avenue Njoko na quartier Kasavubu quartier ikupandako isili est-ce que gouvernement kupesa biso bandako to sei gouvernement ta bitiki kamoyo en tout cas toza ko nyonga comme si tout ça na kisasate et bongo biso population nyonso eza koto na buma oyo pembeni ya palais ya patriarche Antoine Kizenga nzela o ba jipe bazako lekela nde yangoyo siko nzela yango ekufi siko nzela yango oyoyo bo kendo kotala susu patriarche te tolo ba ko patriarche pe alongo koto biso to tuke okufa alors soki eza ndenge wana bazongisela biso patriarche kotoyo comme ça soki azongi kotoyo nde bakozwa siko courage ya kobongisa nzela oyo ezali ke na sengi na gouverneur de la ville André Kimbuta akoma pe kotoyo amona érosion oyo natikala mama veuve naza na bofele na ngai ndako esika nga nazalaki libenge ye kobima wana etake bino bakonzi bolekaka bozoko mona libenge yango ndenge ndako ekimi ngai nakomi kokende koluka bisika ya kolala na bana décision nini premier ministre azozwila biso